Information ya solo pe la temps réel. Ils ont devoir mon sacré ya mbunda écolo magazine d'actualité parce que ils allaient vraiment moussa pe charge tout peu ba responsabilité autozoa en tout cas mbote comme Kinshasa comme Brazzaville la diaspora partout na confiance pe fidélité au bopé sakabiso à tout moment. Avant de faire l'édition de la mission, il y a un bon salon la semaine de composé Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a continué la consultation pour la formation. Il y a un gouvernement et un capable de éléments. Qui vous précisément pour la ville de Goma, le service de sécurité va être déterminé. Il y a concilié sa insécurité pour la ville province de Kinshasa. Beaucoup d'éléments il y a quartier 13 de la commune d'Anjili, police nationale congolaise à Outkukanga. Kuluna oyo baluka balemba. Merci les sous tembo temingi pour la vie que vous allez vraiment ébélé la kolanda biso la ngonga oyo. Botala ndenge to fongoli édition la biso na élément autre bisa kibina ba sommaire boye baké. Premier ministre Sika madame Judith Suminwa Tuluka Azaka ko continuer Kosolola va participer au regroupement politique pour la composition du gouvernement Sika Aouté Kosolola la membre du présidium de l'Union sacrée de la nation besoin élément avec des détails à Makassi. Ndeko ya Congo tika na ebisabino ke ba heure na ba minute na ba seconde et comme siko ko compter depuis mwana mboka Judith Suminwa akomaki premier ministre bondi melanga ike azakaka ko poursuivre ba échange na ba différentes forces publiques ba membre présidium ya Union sacrée de la nation majorité oyo ezako composé mosaïque parlementaire à partir nango gouvernement Sika ekosalema ba membre nango ba silisi déjà ba discussion la chef ya gouvernement madame Judith Suminwa Tuluka boye bake les professeurs Modeste Basilukwebo ex-président CNAP Eli Yassir Kivu azoki vraiment tant ya kosolola et surtout que azande mututre ya formation politique nae AFDCA et bongo tout ya yemoko les charmants Jean-Pierre Bemba Gombo yepe étant patron MLC azoki pe bangonga ya kosolola na actuel premier ministre na cadre ya composition ya nouveau gouvernement po yangonde ezalaki mobile ya présence nae esengeli boye bake MLC azalaka déjà allié ya masolo tellement que azape VPM surtout la défense esengeli pe baeba ba contasier oyo ezala cadre ya insécurité oyo eza koleka la partie est la République démocratique du Congo et bongo et comme à tout les pacificateurs Vital Kamerhe président INC ACPLI la nomination et premier ministre parti politique naie la plateforme la bango pacte pour un Congo retrouvé bango baza disposé ya conserver mboka bino moko boyo kanenge nini abetsa kimbonda. Il s'agit d'une femme qui a un background, pas seulement femme mais une femme qui a un background. Mais elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec d'autres femmes, elle va travailler avec d'autres hommes pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaines, avec Madame Suminwa, si effectivement, nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences et va apporter des changements. Échange, et ça va continuer dans différents regroupements, formation politique. Ah ouais, et ça boye, et ça conseille que Premier ministre a obligé, il y a la nyoso oyo, et kosala ke gouvernement Sika ebima ezala composé na batu moko ya kitoko oyo ba répondre positivement na souci ya population. Bon, en tout cas, total la kaba wario mais netikaka ya malonga et salema kite mais tout oyo bon apporter vraiment un plus yango biso. Tobeti Sika Kamonda.
na oyo etali ba coopération boye ba ke masolo eza kobeta makitoko entre République démocratique du Congo na Ukraine oyo ayeko inaugurer ambassade bango awa na Kinshasa représentant spécial ya Ukraine Moyen-Orient pe Afrique azaki temps ya kosolola na VPM ya défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo elekala kindenge nini mwana Congo boye bake na masolo oyo etali renforcement ya coopération bilatérale entre République démocratique du Congo na Ukraine yango nde ezalaki masolo oyo ebetamaki entre VPM ya défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na représentant spécial ya Ukraine pour la Moyen-Orient na Afrique ndeko Maxime Souti volontaire oyo ya ba autorité ya Kiev et kokokisama na inauguration ya ambassade ya Ukraine awa na Kinshasa masolo oyo etali coopération militaire pe technique elobamaki kitoko entre ba personnalité oyo mibale binomoko boyo kanenge nini mbonda ebetamaki. L'objectif c'est certainement enfin d'ouvrir cette si vous voulez nouvelle page dans nos relations bilatérales et puis voilà cette page de nos relations qu'on comprend pas tout simplement enfin voilà le dialogue politique, économique, commercial, etc. mais également bien sûr la coopération qui est devenue déjà il y a plein de grèves qui est devenue déjà traditionnelle. Je parle enfin de la coopération militaire et technique certainement, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, quoi, enfin depuis des années enfin 70 si vous voulez. Donc comme je déjà dit, donc on se connaît très bien. Donc ce que je peux vous dire, il y a deux domaines prometteurs à se développer, et c'est au développement de tout ça, de ces projets prometteurs, certainement que l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa, certainement va donner une grande impulsion. Et Sengeli, boyebake inauguration ya ambassade ya Ukraine et vraiment qu'on renforcer échange de coopération entre Kinshasa na Kiev na ba domaine ebele. En tout cas, masolo ezotambola kitoko yango biso to betisika kambonda. Bozala ba activité na bino o était la politique, religion, mariage, topé anniversaire, topé ba activité ya ndenge na ndenge. Pesa confiance dans Bonda École agence ba conseiller Moussalamoko avec beaucoup de professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Joseph Kabila Kabange, président honoraire et sénateur à vie, à sa mérité Kozala, na respect ndenge auti conserver République démocratique du Congo, d'où et Sengi, peut se concentrer là bas problème, oyo et ça qu'on dérange Mbokate, qu'on compte la distraction inutile à mon Mboka, l'Isanga Bumanga, à Betty Simbonda. Monsieur Joseph Kabila Kabange est un ancien président de la République de notre pays. À ce titre, il reste sénateur à vie. Le président de la République honoraire et sénateur à vie, Monsieur Joseph Kabila Kabange, devrait être politiquement oublié et ne plus servir de béquille aux ambitions politiques de ses anciens compagnons mélancoliques du FCC et du PPRD. Pour les rassemblements
des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ayant fait son temps, n'a plus besoin de fanatiques, n'a plus besoin de militants et autres agités pour exalter son bilan. L'histoire du reste s'en occupe déjà. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fustige l'utilisation abusive par le pouvoir de Kagame de la tragédie du génocide rwandais comme un fonds de commerce politique et diplomatique, exerçant une pression permanente sur la communauté internationale en vue de lui permettre, en complicité avec certaines puissances occidentales, de piller systématiquement les ressources naturelles de la République démocratique du Congo au travers des guerres d'agression à répétition et ont entraîné les génocides de plus de 10 millions de morts de Congolais innocents. Toki mambango kuna mingi na niveau ya IGF boyebake mwana mboka Gilles Alingete à travers IGF azakozwa ba menace ya makasi et pa ba miyibi oyo ba mesala ko yiba mbongo tope ko sa ba détournement la kati ya République démocratique du Congo azukutu renfort ya ba ancien mibale oyo baki ko encourager pour musa etambisa makitoko avec impact na idéologie. Ndeko ya Congo, bondi menangai ke depuis abanda musala na elokola numéro 1 ya inspection générale des finances mwana mboka Gilles Alingete azakozwa ba attaque moko ya somo botala awa les professeurs Luzolo Bambi na Ernest Sempararo président de la Ligue congolaise contre la corruption du Koko na Mokuse bazalaki na inspection générale ya finance po na kolakisa ndenge bazako soutenir mwana mboka Gilles Alingeti oyo aza victime ya ba attaque ya bato ya misala mabe oyo bazako yibaka misolo ya l'état. Les professeurs Luzolo Bambi alingaki publiquement ko réconforter IGF na combat oyo bazalango et surtout yemoko pe azwaka ba menace wana tango azalaka kuna bino moko boyo kanenge nini abetsaki mbonda par devoir citoyen et en tant que compagnon de la lutte contre la corruption. Je ne pouvais pas rester indifférent. Je me suis donc, par devoir, déplacé pour venir le soutenir pour le grand travail de pionnier dans cette lutte qu'il est en train d'abattre et dont les résultats sont connus de tous. Quand le même ordre d'idée, le président de la Ligue congolaise contre la corruption, Ernest Sempararo, a lobby que la société civile, basée déjà comme ça là, en synergie, il y a une action contrôle citoyen, paix étatique, donc, et ça vraiment obligatoire. Il y a un soutenir IGFP, Kosengaye, Azalaka Makasi, Liboso, il y a un miso, Bamibi Oyo, Babesala Koyiba Misolo Yamboka. Nous sommes venus pour les réconforter, pour effectivement aussi étudier comment est-ce que nous pouvons répondre à ces attaques. Et bon, Yemoko Gilles Alingeti, Oyo, Azaki Estegla, comme on a visite. Ya koleni saye na musala en qualité de gendarme financier. Allo bate po azwa zéro. En tant que pionnier de ce travail, il a tenu à venir vraiment demander à l'inspection générale des finances de tenir très bon et nous lui avions rassuré que face à toutes les provocations de la prédation financière, nous répondons par une intensification des actions de l'inspection générale des finances. Malgré l'attaque wana oyo ezako uta partout, IGF ataka déterminé yako sala musane kitoko yako bunda contre la corruption pe bako renforcer les sous ba gendarme na bango po bakanga mibi oyo ba mesala ko yiba misolo ya bana mboka masolo oyo ezokende kitoko yango biso. Tobetisika Kambonda. Toyebisa kibino likambo ya ba insécurité mingi na Nord Kivu kuna la ville ya Goma eza fuma makasi mais ya malamu eza ke ba service ya sécurité bazali déterminé ya ko silisa tope ko kanga baye bazali ko créer ba insécurité na tozo propos recueilli ya mwana mboka écrit dans Mateta. Nous rassurons notre population qu'elle ne sera jamais abandonnée par nous. Et nous sommes choqués par les événements d'avant-hier, l'assassinat et le braquage d'hier. Je tiens à vous informer que les auteurs
de ce braquage, de cet assassinat sont déjà entre nos mains. Et la justice va faire son travail. Tout ce que nous demandons à notre justice, c'est d'organiser l'audience publique. Et le cas des bandits à main armée fichés par nos services, si on peut les amener dans d'autres prisons du pays, ça va essayer d'assainir le climat d'insécurité dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. Vous êtes témoins, vous avez vu le type d'armes que nous avons saisies et ravies entre les mains des bandits à main armée. Fondation Jonathan Sango à travers un FJS devise Balobike bango bazali champion de maso état social de Konangai du mélange que avec 500 francs congolais à pamba par jour comme contribution nayo et qu'on permette que la fin de l'année et le mois la libota nayo bon c'est pour la kitoko pe ba maman mon bon en tout cas au cours ya année beaucoup zaba assistance ya ndenge na ndenge to sport organisé na moi la mboka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 francs ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na yo mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Talaba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo euti kosila. Asina sepe ndenge toji biloko, mbongo biso to pesaki. Na biloko toji, eza ndenge moko te. Po biloko toji, eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki. Ça on a lancé, bamo bamoni. Et donc, on a le kuta. Mais c'est une bébé, il y a vraiment tout sangana. Pour le but, fait la force. Et bongo, la cadre de la formation, wana kutu, la na yo pongi ya ba bébé po, ba formation eza ebele lokola, make-up, na misala ya ndenge na ndenge. Na oyo, etali kozo mosolo. Pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozo bango dibela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango. Pour l'union sociale, yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sango, yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango, congolais animio avec impact na idéologie yebake. Misala na yo e monani. Kaka ndenge tomonaka présence le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya komanda komonte ba bis ya transport en la kati ya République démocratique du Congo bondi melanga ke masolo yango eza kobeta makitoko à travers reportage oyo mwana mboka Wilfried Samba na Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo botala ba bis oyo ya Transco bondi melangai ke eza monté awa la République démocratique du Congo eza la capacité ya 49 places ya kovanda et salemi la technologie moko avancée donc eza même na ba caméra na kati tope na libanda nango po na komona ndenge bis ekoki kozala na sécurité pe na ba passager nango après visite d'inspection po na kozwa ba explication nango et pa ya entreprise wana oyo et sali montage wana awa na kati Kinshasa po nyonso elekalaki la présence ya DG ya Transco mwana mboka Cyprien Mbere bondi melanga ike basalaki mwa ronde po bayoka bilengi nango ti kokoma na hôtel du gouvernement po kuna nde bapesaki ba document ya babis wana na cabinet ya ministre ya transport mwa cérémonie eselemaki
Oyo Yemoko, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements. Et Salaki Esengo, Yakomona Ndenge, DG à Transco, Asepelaki Denge, politique et chef de l'État, et ça matérialisé dans le gouvernement ya Sama Lukonde. Bino Moko Boyo Kandenganini, Abetsa Kimbonda. Pour nous, Transco, nous pouvons dire que merci au gouvernement de la République, ici représenté par le ministre des Transports. Le merci ne suffit pas, mais nous martelons encore pour que la promesse faite d'une livraison mensuelle de 10 à 12 bus soit respectée. Ministre des Transports, Maître Marc Ekila a remercié l'entreprise Oyo. Ndenge Baouti Kosala, livraison Babisi Oyo Yasika. Avant, il a rassuré que le gouvernement jamais Bakozanga ko répondre na ba obligation na bango lokola masolo ya carburant. Du chef de l'État, du Premier ministre, de tout le gouvernement de la République. Je suis heureux parce que nous avons la garantie, non seulement d'une année, mais nous avons la possibilité d'entretenir les bus Transco chez notre partenaire Auto Suprême. C'est ce qui me rend encore heureux dans ces partenariats. Awa esali boye, en tout cas déjà Transco eba ke misala na opesa mabe makasi to ebite. Soki réellement service oyo ezalaka pona ko sukola babisi oyo topé ko contrôler babisi oyo et fonctionnera po. Soki otali na kati ya babisi Transco okomona ke même bisika bato o batele makabasimbaka ainsi e bukala e beba netika ka compagnie yango ekipaka yango te komaka compagnie ya kozwaka bambongo. Kotala pe bon sotona ti service à nettoyage kutu ezalaka nango te. Tala babisi ozozwa, ozu la qualité qui toko asika. La qui s'appelle que ozali vraiment un bon responsable, un bon directeur gestionnaire. Batele yango na qualité ya papa de manière que Congo et kende liboso. Mais esengeli bondi melanga ekena cadre rappel. Na tongo kaka mokolo wana maître Marc Ekila akina kiko visiter entrepôt ya sika ya Supreme Motor dans J Libre série po kuna ba exposé ba minibus o boza komona ya marque Force Mercedes-Benz ya sika. Eza importé mais ba kobana pe commenter yango awa la carte République de moitié du Congo mikolo oyo eza koya. Masolo oyo ezotambola kitoko yango tobetisika kambonda. Depuis azoba menace na ba frappe ya ndenge na ndenge na politique mais ekoisa na ngoyete kaka ndenge alobaka boni melanga ike mwana mboka Jacques Ngobila Mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa auti kosala tournée ya capitale pona komona ndenge nini misala ezali kotambola toza élément oya mwana mboka Wilfred Samba témoin ya événement. Na ebiso na kutima bitumba eza mwa pasi moto alonganga wana en tout cas ndenge na ngana butama moto na ndenge na ye mwana Congo mutu akosabino te Jacques Ngobila Mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa aza ya kotele mapo amoni na tikaka ke bana kine baza ko comprendre te makambu oyo aza kosala awa botala neti awa auta ki ko visiter nanu hôpital de la Rivière oyo eza na commune Ngalema pe asololi na médecin directeur nango na cadre ya projet ya kotonga morgue moko moderne kuna kolonga kuna akotaki na bandal po alandela évolution ya construction ya école oyo EP1 na EP2 makelele na des bâtiments administratifs ya étage oyo ekozala pour la division provinciale des affaires foncières. Donc etongami na ba faux propre ya gouvernement provincial ya Kinshasa. Asuka kiwanate akende kipe kolandela ba travaux ya construction ya morgue moderne na polyclinique oyo eza na ba chambre ba malade na misala oyo eza kosalema na hôpital Vijana na commune ya Lingwala. Selon Jacques Ngobila Mbaka misala nyoso oyo eza kosalema eza na cadre ya kokokisa vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe eza kotambola kitoko. Bino moko boyo kandenge nini abetsa kimbonda. Bangalungwa, nous avons visité deux chantiers, une école en construction, il s'agit d'une école secondaire Makelele. Nous avons visité aussi la construction de la division urbaine des affaires foncières, un bâtiment à hauteur. L'évolution de ces deux chantiers évolue très très bien. Toute cette construction entre dans le cadre de la vision du président de la République et nous appelons tous le peuple d'abord. Bondi Melangaike, Akeneki, concile sa tournée nae, la quartier Efobank, la commune Ansele, Kuna, Amonaki Makamwe, ma belle, ma kasi, y a ma construction anarchique, donc, Batongi Kaka, la bisika Oyo et Longo Banité.
Sur place, Jachingo Bilambaka appelle qui mitindo. La ministre provincial ya urbanisme a à disposition ya kitoko na lomango de manière que la construction wana est à 5 mètres ya voie publique. Donc la loi est dure mais c'est la loi. Misala oyo esengeli emono na ponyo so eleka kitoko yango biso. Tobetisika Kambonda. Toyebisaki bino yango na ba grande ligne na biso boyebake na sous-set ya kumbi kuna ya quartier 13 na commune ya Njili baza toujours kosala musala kitoko bauti kokanga kuluna oyo baluka balemba toyebike soki alimwaka mais tout oyo akoye vraiment la filet ya la police élément signé Papi Mateka. Botala ndeko oyo ndenge alali na hôpital abelité bondi melangai ke aza atala malaria bokote me bauti nde kokata ye machek na kuluna ndeko oyo azalaka na ye mokumbi moto mingi tobengaka bango bawewa tellement que kuluna oyo amesala na ye kosenga ye mbongo chaque jour ke nazo kokate ndeko oyo lelo alobaki ke azala ngote epesi kuluna kanda moko ya nyama akei akoteli na ndako na ye apasi biloko na ye nyonso tu bamatela basani donc asali sabotage moko neti kaka akana ye lokola mpe la polisi ya kumbi kuna na Njili quartier 13 balalaka te en tout cas tango bakomaki alerte bakisi batie maboko bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki mpona moto oyo misala ya mabe mbela na ngai kozala ye aza lokola exemple nga na ye awa mpona kosala mosala mpona babrigade nyonso nazongisa bango na nzela moto ya liboso eza nanu ye po apesa leson na bayike mosu po eteya bango na quartier 13 salongo baosisa tumayele ndeti na age nga nazali 21h mwana otala ndenge akata ngai bazalaki mibale ye komone mosu ntengeni mosu amvute do bana oyo baosala mosala na quartier biso toyada bapapa si toko mikolo tozomeka kodebrie mpona kosunga napesaka bango conseil na place bololoba napesa bino mbongo nini ezangi nga naza chauffeur mécanicien bolandaka ngai boyokola ta misala oyo mosusu abimisi lichette aza na retard akobeta mwa somo esala yenda azwi penza asasi monsieur oyo ne mutu abetaki yo lichette likambo nyonso nalobelaka mwana ngai abundaka te asalaka eloko moko te azali mutu ya moto akumbaka moto telema aza kitoko aleki bango na bote bayokelaka likunya partout bakanaki ye voisin na biso toza na ye badisitaka na mwana ngai alobi na ye na maloba na ye na monoko na ye na kolakisa yo bapeti na ngai bakulu na bazali awa na kofuta bango mbongo na masanga bakokala yo partout bakomona yo bakoboma yo aloba comme première fois 2 fois 3 fois na misu na ngai moko mais oyo ye kosala masiko oyo akei lera moni mwana ngai ye na moto na ndako alinga kende ya précédé voisin na biso wana ake koyebisa bango déjà ye wana azokende en tout cas mutu ya boye esengeli azala parmi les pionniers oyo bakozala exécuté la peine de mort ko abattre en public po de manière que ba comportement oyo esila en tout cas esali mabe makasi yango biso tobetisika Kambonda. Tokeni na page rose boyebake mwana mboka Dieudonné Kituba le futur bourgmestre ya commune ya Kimbaseke auti bakisa vula moko kati bamvula ozambe apesa ye toyebi ke kolia kitoko donc ntaba moko ponga mongwele pilipili kubweta ekolia moleta fume pe champagne ekoberama agogo bolanda elema ezali signé Wilfried Samba le caméraman de guerre. Tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble. Tala ndenge tokomi na suka édition na biso ya mokola lelo meto kosilisa ngo bote sans pour autant toyebisa bino ndenge nini ba grande ligne ezalaki composé boyebake Première ministre Madame Judith Soumina Toulouka a toujours continué kosala ba consultation pour la composition ya gouvernement au ezali ko ya paix bozaki élément au insécurité à niveau nord qui voit ba service de sécurité bazali déterminé ya conseiller sa insécurité la paix bon naki élément au la quartier 13 la commune d'Anjuli la police a outro kala kuna oyo baluka balema matu a quoi la filet ya la police. Merci. La confiance et fidélité au bon père Sakabiso pense que devant la mission sera toujours. La confiance à information mon copain la temps réel en tout cas. Confiance c'est toujours ma casse peut vraiment au Pessimino. Bah merci de nous pour aller continuer pour s'abonner et belé la chaîne YouTube la mission Monda École officielle peut en plus. Bon bangaté.
Nous avons ma chaîne partenaire et belé. Ma sport publicitaire na bino, ma activité na bino, bo pesa ngobiso, to collection ba prière moké, to ko pesa pe ba résultat moko positif par rapport à mission au bozali ko sala. Ba ke sima caméra ezaki misala ki toko ya mwana mboka. Wilfried Samba réalisation na montage, il y a ingénieur écrit dans ma tête à l'aide en tout cas toujours la tika qui toujours la cadre de la présentation pour l'organisation, la édition ya ko la cadre de la rédaction mais bon continuer toujours ko pesa biso confiance de fidélité. Dédicace spéciale de maman Christiane H. Gardé Wapé, la maman Sandrine Elongo, la maman surtout au message qu'on a biso partout au Mozali à travers mon Kilmo Bimbapé, la maman Dorcas et Mingi Kuna, na Dubaï. En tout cas, tout la prochaine masse au collège sur Azongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.